Ndeko nyonso balandaka chaîne ya Maman Lorraine Mbala TV. Laisse que la paix du Seigneur soit votre partage. Malolo a 4 émissions te émission ezalaka atende pose pona makambo ya classe. Yango na bengisi bino nyonso bozaka na posa ya kosala théologie. Fatek efungoli ba porte. Inscription et bandi. Inscription eza na $10 seulement. $10. Frais académiques eza na $260. Fatek eza faculté théologie évangélique au Congo. Tozana Kinshasa sur boulevard du 30 juin à diagonale na palais du peuple. En face na université des arts ina toza wana toza musikate oza mosala nzambe oza appelé mais osala théologie te yaka otanga théologie na fatek totanga nzambe te théologie totanga nzambe te totanga nde bible parce que la théologie est une science qui étudie la Bible. N'importe quelle science mais la science mère c'est la théologie. Yaka osa la théologie na fatek. Bino bolingaka Maman Lorraine Mbala TV, to s'abonner, to aimer, to partager. Maman Lorraine Mbala asali moi déplacement na Kipese. Toza na Kipese na Congo central. Maman oh, na préciser bien, même si oza na France, Belgique, États-Unis, Canada, qui kwiti wapi oza na posa otanga théologie eza problème te même en ligne eza inscription ezali okotanga en ligne na ba docteur obaza spécialiste okozala jamais décité bino bolinga Maman Lorraine Mbala to s'abonner to aimer to partager nini Maman Lorraine Mbala amemeli biso lelo nalobi chaîne ya Maman Lorraine Mbala to yebi ezalaka chaîne éducative to yaka na makambo yoza na bonzambe parce que sans nzambe eloko moko malamu ezati donc so tozobika pona ngolo ya nzambe nalingi naloba kande na mesana koloba kopesa mwa toli mwa conseil na ba jeune fille na ba couple oyo oza ko espérer obala na bandi na ba jeune fille yaya yo oza na posa obala yeba ke libala ezaka pona ba jeune fille te libala eza pona mutu aza maman parce que na libala ba réalité eza ebele pire toyokaka eza kaka te ke mobali azaki na mbongo aza susu na mbongo te non pire eza ba réalité ekuta na libala okota na libala boye belle famille ezolinga o te eza pire kolinga te ke na obala po nakende na obala po na ndako na biso nzala eza na obala po na liaka yaya sozobala po liaka okodivorce sozobala po nzala eza na famille okodivorce libala tobalaka po na vie parce que ntango obali na 18 ans baboti babokoli yo okoksi 18 ans mais ntango ozobala oza 18 ans na jusqu'à ce que okokufa oza na kati ya libala mpo na biso toza babantu libala eza sacré libala tobalaka mpo na vie libala eza cope te nayokaki libala eza cope non libala eza cope te mpe tolobaka eloko wana ke nakolinga bana koleka mobali non ojamo okoki kolinga bana koleka mobali na yo c'est impossible parce que bana eza na temps moko bakotika bino bakokende bakosala vie na bango okoki kolinga bana koleka mobali te non il faut linga mobali koleka bana parce que mobali nde apesi yo bana wana ntango oza deja na makanisi na oke mobali aza mbete hôpital yango badivorce ezala mobali akoki kozala jamais mbete hôpital mobali aza vie mobali aza gloire lokola Christ aza chef ya église mobali mpe aza chef ya mwasi mwasi aza gloire ya mobali mwasi azalaka gloire ya nzambe te mwasi aza gloire ya mobali donc ntango yo olobi ke ngai na obala mobali aza mbete hôpital ya wapi mobali aza mbete hôpital te mobali aza mpo na vie nalobaki bien ke toza na Kimpese mwa tour esalaka bien Maman Lorraine Mbala ye Kipese na ye libala ya petite sœur nanga balaki nde naza na Kimpese parce que tout le monde a calme tellement
ka lokwa poto eya lokwa poto kipesi eza kitoko makasi yango mona na ebandeli na kotiela bino kipesi ndenge nini ezali na kini kuna na capital omona poto lia billet foza na 30 000 foza na 25 000 nde bolambi 1 kilo ngulu $10 1 kilo ngombe soki mena kimpesi 1 kilo ya ngombe 15 000 1 kilo ya ngulu 15 000 plutôt 1 kilo ya ngombe et na 17 000 donc vie est tellement wow banda to vanda ki ngungi zate eloko ezate mais héros na capital kabo ngungi na ngungi en tout cas to s'abonner to aimer to partager s'abonner aimer partager exactement bien to kangamika na capital nga mwana banda nga mwana ngiringiri nga mwana nini mais ba fulu eza kuna pe eloko na moni awa bozo tambolaka bonjour bonsoir boyebana te ba pesa bonjour bonsoir eza penda éducation wow donc mikolezo ya ekoza ya kowelela ndeti biso to kite kin to komi na kipesi to pesi kin bai to komi na kipesi pour makambo to moni ya wow kitoko to s'abonner to aimer to partager to longola na mutu wana ke mobala zambe to hôpital non ndeti nga mama na nga bali na 15 ans na 15 ans e indela ye esalele boye azaka kana mobali na ye lelo 47 ans mais awuti na famille na âge nini siko tongo lo bambete hôpital akoli wapi mobali ne muta kolisi ye siko tongo za déjà na mutu na okende na bali na ke cop donc cop esuka ka cop lelo ko simba lelo pe ko simba te et cop ko tsa libala eza cop te libala eza instruction divine yango zo mona ke soko za préparer te tango zo kota na libala ba réalité spirituelle pe ezali na zongi na bible ezoloba nanga Rebecca zo kende libala ba pamboli Rebecca na famille na ye ba pamboli Rebecca mais tango Rebecca zo kende na libala nzoka nde na libala wana belle-mère na ye abotano na pasi azwa Isaac na pasi Rebecca na libala oyo kobotezaka na pasi Rebecca azwi libala mais kobotezaki na pasi mais na famille ba pambolaki ye donc tango za préparer te spirituellement au sale loti il faut la préparer spirituellement physiquement moralement parce que mon bolo bande ko vivre na obenga chéri aux fleurs aux cadeaux et utina lola mais beaucoup zape bolali bolamu ki katelo linga le sangisi matrice soko za ki préparer te nga na za fi chéri ya papa papa nanga tikala ko gangela ngate yaza papa na ote aza papa na ote ko gangela yo akokatelo pe lingala siko tango za ki préparer te yo pozo elongo che mupandi yebaka na libala mwasi ifaza la nase mobali ifaza na likolo eza na mamba caractère musu toza nango oza chaud ndeti nga nazalaki mpenza chaud naloba likolo mobali nanga loba nase mais soki namoni papa pardon combien nasengai nabakisela penda papa pardon eza envoûtement euti na famille donc mpona bondela kaka mpona chérir yeka mais soki otala otie bapete osala eloko te ye moko Sara banda obenga mobali na ye monseigneur mobali aza diamant mobali aza mutu bapartageaka ye na mutu te donc ntango olingi okoma diamant eloko fo sala ntango yo olingi barendre heureuse banda korendre mobali no heureux nde ozala bien il faut mobali azala no heureux aloba te mpenza avant vraiment mwasi aza bonheur mpo na nga yo moto omemela mobali bonheur kozela te mobali amemela bonheur bamama bajeune fille libala eza eloko ya concurrence te ya balaki na boye nga mpe fona bala na boye nga fona lakiseke nga nde na leki yaya eloko balakisaka esuka kaka na kolakisa sala libala na yo mpo eza temps na yo kosala libala te mpo prouve baninga ke yo balaki mabe nga na olakisa oke nga na balaki meilleur yaya kolakisa na esuka na olakisa oyo kokobika na ndako noka yo mondo oyebi yango omona mususu ayina na ye yo aoluka ka occasion wana kofungola baporte te sois sage toyebani bilongi
tu es bani mitema te. Femme mariée azaka na bekiri te. Femme mariée azaka na bekiri te maman. Yo femme mariée ozana bekiri tala bekiri ebele. Car ndenge ozala na mobile ezana batu ba enviara yo. Mais yo moko zomona na nanga ne lokote. Mais batu ba enviara yo. Quand benga chéri bébé, batu ba zo envier yo. Quand benga mon amour, mutema na bango yindaka. Quand mobile ozo négligé wana po azana lokote. Babiso oyo tolinga mobile ane lokote. Azana lokote pe azapena on est lokote. Toze la bénédiction nzambe. Donc ça la mutu moko te yo lo balanga ke mobile no azana lokote sa ato lobi o matio kitinga na yebi ke un jour vie est changée. Donc le quoi na yebi ke un jour vie est changée. Nenge Bible ezoloba ere l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Bible ezoloba bongo. Bible ezoloba mutu yo o ko tambola na baninga o ko yoka conseil ba mabete o ko tambola baninga mabete aza lokola nzete lona mi pene ya mai o epesa ka fruit na saison nango. Donc c'est que likambo na likambo eza na ngonga. Comme Ecclésiaste lobi chaque chose a son temps. Il y a temps pour toute chose. Yo ko mélanger makambo te. Ye kuna ba pesa ke $5 a wenze. Nga ba pesa nga 10,000. Eza ndenge mobile na zwaka. Eza ndenge mobile na zwaka. Yaza na suke maboko. Yaza na bakabelo. Kabelo lobi nini yaya. Ombala zo koka kosombelo kabelo tengo lingo lakisa mobile ke na somba kabelo na popa mbongo na nga mama. Mama zonga sima. Zonga sima libalo osambela kinza me pesa nga mobile apesi yo mobile. Difficulté zali kanga motema. Un jour ezalaka na vie ko changer. Kanga motema, en tout cas tout s'abonner, tout aimer, tout partager. Yom to lingara maman Lorraine Mbala, maman Lorraine Mbala tikate. Maman Lorraine Mbala moi batan yango moi complication tellement autant à soir bana s'occuper na bana menazo ko s'organiser na balolenge nini ya kozongela ya kozala penza permanent car ndenge nazalaki na lingara bino tellement mingi to s'abonner, to aimer, to partager que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse na pesiba étudiant pasteur Nyon Soya elle un soir na pesibino mbote boza tellement ebelé na pesibino mbote tozozela ba résultat année prochaine L2 donc en octobre awa L2 na pesiba ba étudiant pasteur Nyon so mbote na pesi académique nanga mbote na pesi notre papa ange de la RDC oh nzamba tindela biso le révérend docteur Paul Mbunga Mpindi na pesi mbote na mikili ya poto bambote na ye ebele asala biso faveur ya otanga na $260 otangi ozu bagage donc to bandi ko to bandi o to eba kite tozo yeba tozo apprendre yaka kotanga et ça la yo bien orobakisa oyo yeba kite ciao bye basali ya nzambe mbote na biso nyonso. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, par la grâce de Dieu, ça va bien. Fatek inscription et bandi. Fatek ezanini. Faculté, théologie, évangélique au Congo. Oza mosala nzambe, oza appelé, mais osala théologie te. Fatek et bengisio yaka osala théologie. Parce que la théologie est une science. Quelle science? Science, objet d'étude des anini. Bible, science qui étudie la Bible. Yaka totanga Bible. Oyeba ndenge nini yakosala serment na yo. Serment eza nini? Serment eza prédication. Opesa bana na nzambe biloko eza malamu. Opesa bango matiti ya verre. Opesa bango lait oye wuti pa ya nzambe. Yaka na fatek pona licence toza na système ya LM2. 3 ans aussi ici licence na yo, 2 ans aussi ici master na yo, 5 ans oza obimina, okomina yo déjà na maîtrise en théologie. Ozu peso ko lingo binga na osuka na master te, nga ifo na sala tina kene na doctorat yaka. Na licence toza na $260 comme frais académiques avec $10 et inscription. Master toza na 300 et quelques. Yaka otanga ozala pasteur oyoza na bagage oya kotanga oza na maîtrise
o tatone te liboso ya bandimi na yo olobi nga naza na nga pasteur te eza kaka te il faut la pasteur po tanga théologie po na connaissance na yo yaka otanga théologie o comprendre makambo mususu oyeba ke ndenge tolobaka Bible ezoloba nzamba asalaki ka asali Adam na Eve ebongo mwana oyo Kayen akendaki kobala mwasi wana utaki wapi oko comprendre makambu nyonso wana toza wapi na fatek yo moko tala kaka beau cadre omoni eza tellement kitoko ba condition ya malamu totanga lokwa toza na poto mais toza na kati ya Kisasa toza na biso musika te toza na Prince Boulevard ya 30 juin boulevard du 30 juin à diagonale na palais du peuple en face na Institut des Arts INA musika te toza wana kaka na Prince okendaka zandu omonaka no fatek toza na biso musika te numéro yango wana soko moni o comprendre explication te numéro yango wana benga bako indiquer yo toza pe en ligne soki olingo tanga en ligne obengi biso okotanga no en ligne okoza na poto koza la wapi okotanga no en ligne même en étranger même na kati ya province okotanga na yo sans faute nzambe abengaka mutu moko na Congo abengela biso le révérend docteur Paul Mbunga Mpindi aza tellement génie, aza tellement génie plutôt, aza génie, aza na maele ya bonzambe, aza na maele o nzambe moko akotisa na kati ya mutu. Yaka papa Paul Mbunga Mpindi afungoli porte pona batu nyonso. Atoza na diplôme d'état te. Mama, okolo banga na na diplôme d'état te parce que eza université, eza faculté. Atoza na diplôme d'état te yaka. Le maman pasteur au soutenir vision ya mobali na yo eza pe na cours na bino ozana 3 ans ozwi diplôme na yo maman pasteur yaka okoyeba lolenge nini ya kokamba parce que yondo zawana il faut ozala malamu pona nini parce que force ya mobali na yo ezouta epai na yo makambo eza tellement belé na fatek okozala jamais décité fatek c'est la qualité c'est la qualité c'est la spiritualité. Et bon Zambé, yaka okozala décité. Ciao. Toza na ba Congo. Tolingaka kovana na capitale. Tandis que awa Kimpese, toza na Kimpese. Eza tellement wow. Kimpese. Ça bien makasi qui fait ses actes tellement bien c'est au Canada na Congo ça la qui fait c'est Tala la presse batambola qui marché en wana basaleli batu oto fandaka na Congo otomana tozana biso na Congo otomana na capitale awa province eza nango bien tokangami na capitale bandako cher pour fanda na condition malamu il faut za nango ba studio $100 ba studio ba $100 au moins la studio $100 mais awa avec 20 000 francs ozala bien tozo koufela ka capitale pour ça la wenza malamu olia foza na 25 000 30 000 mais awa 1 kilo ya yangulu eza na 15 000 1 kilo ya viande ya fraîche eza na 17 000 hey to vana biso na province tokangami ka na capitale manora ya koto la saba abonné ya mama Lorraine Mbala mikolo yo apemi azosala susu te parce que classe ezolia ngai mama Lorraine Mbala asala susu émission te chaîne ekufa te chaîne ezali classe ezolia ngai okende classe luko travailler ba TP osala boye mais tozongeli bémission na biso bino bolanaka chaîne ya mama Lorraine Mbala TV. Que le Seigneur vous bénisse. Nzamba pambola bino to s'abonner à to sala ka musala nzambe. Ba bengi sel soto ya koteya to sala musala nzambe. Totala Kimpese
Kipese kitoko kolia wala ebisio kolia kitoko kuno mona mwa poisson mo botekela biso na Nzambe epola metala awa kipese eza kitoko kipese eza bien regardez là-bas ya oza bien bandeko na biso ya kipese ya oza bien awa bayeba ote bapesa ya mboki da tokomi kaka lokwa bana tokomi na biso amba moko bayeba ote olamuki na ntongo mbote bana baza respect me na kapitale na biso ozwa mbote olamuka kaka bozwa mbote me awa éducation wow donc c'est tellement bon kipese eza kitoko yo moko tala makambo akosala eza ebele mboka na biso eza riche me tokangami ka esika moko bamakala yango olingi osala affaire bamakala yango oyo olingi osala affaire bamakala yango oyo awa saki 10 000 francs ya pamba 10 000 francs saki ya makala 10 000 francs olingi osala affaire bamakala yaka tosala bafere yaka tokipelasa bino wenze twana kipese vile kitoko kolia bien biloko ya fraîche tala bamadesu kitoko makasi okupe yango oyo yango oza bien tala bato nyonso bagentil bato nyonso bagentil bato nyonso bakiniakinia bayaki biso kitoko tokangamaka na kini kaka omona mwa poisson moko epola polamba fozala na 30 000 me awa okolia bien biloko yango oyo tala biloko ya vitamine mama oza malamu kipesi bato nyonso gentil papa oza malamu tala madesi 1200 na Congo mpoli yango fozala donc tomoni toya na biso kaka toyo ofanda madesi 1100 sikoyo différence nini tozonyokwama likambo eza nini na kini madesi eza na 4500 eza nini tozobika malamu te 1200 1100 francs so na bimai na mbongo me na sombi madesi tala awa tala pasa 25 000 à pamba 24 000 aussi tala awa fi kitoko fi eza bien me kuna madeso cher en tout cas kipese eza bien oza na koso osala bafere wana kipese bata serie bazali osala mo babiloko nosombo oketeka so wapoza no na mbongo bosabone boyeme bopartage kipese eza kitoko tokangami ka esika bomona fulu malonga te me abanda tobanda kotambola propre omona nzinzi te omona so elo oliki toza à l'aise toza bien tosabone toyeme topartage bye